L'été sili, les policiers sont en train de Congo la raté. Et là, comme on était samedi, mercredi, mercredi na jeudi et sili. Les policiers sont raté au Congo la et l'autre côté. Bon, quand ils salon on a ticket sili. Te, basala ka papa. Bakombola ka babanda butu babwaki matiti. Kasi biso mo kaka ndeto bebisaka kaka. Et comme on souhaite bakombo la kabasa comme ça la kasi biso bongo to baby saka. Monde toza a to tandamika na balabala tozoteka na na baba eza principal salon malunge sala makate mercredi bakoya awa bopesi salon tanto basali te samedi babenga na biso abanda kwenti kwento teka ka kutu te kote kezate bopesa ka ba soda na leki opesi wana pa zongo steki comme tozo na ngoyanga bozu de soso pona ba mesa bisika otekela mazo yebisa bino kote ya ticket tokoma konyoka ma salongo basalaka te bakoya kosenga mbongo oloba te basoda epai opesa basoda opesa salongo tike aleta tozofuta makambo nyonso alite soki bokoti wenze bokotala ndenge bebi basalaka na bango te mais obligatoire il faut bopesa mbongo ya salongo likambo ya salongo ezopesa biso pasi papa ezonyokola biso. Nous allons à Congo Moko, président de la nouvelle société civile à Congo et à Mona Congo, Jonas Chombela, de Toko Beta Lisolo Katia Mboka. Voilà, Mona Congo, toujours un sujet Moko, toujours un débat à Moko Lalo, et ça lit au mécanisme couper sa différence entre impôt, taxe et douane. Oui, ma camarade impôt, et ça lit net, tu impôt sur le revenu. Net pas foutu au salaire. Bakati mwa impôt na yo ofuti za pako na mbenga ofuti po ete esunga mboka ba construire saka mboka mo mboko ba aide ba mindela pesa utani ba impôt garantie locative soko pesi ndako ba futi ba longole mwa impôt ba taxe ezali neti ba tolo ba neti na marché neto sali likama taxe boy na contrefaction boy taxe boy neti na marché pour na ba étalage ba biloko bon ba taxe ils allaient lier un service un travail qu'on vous donne ils ont payé ça mabongo parce que comme makambo douane eza makambo milai ndenge na zolo belango eza na lingala c'était compliqué mais makambo douane biloko nyonso kotaka na mboka ezalaka ba prélève ka ba taxe moko boye bafutaka po ekota na mboka ça dépend de catégorie à catégorie soki na badouanier bako expliquer yo ndenge ma marchandise songolo ce côté ils appellent ma marchandise so kotaka te pekisam zomon pekisam ko kota na mboka douane ko yebisa biso oy boy liste ya biloko bisengeli kota na mboka na biso mais epa na biso douane ezali malamu tenza te po soki na mboka mosusu même stylo ba yebike stylo ekotaka na Congo ya centimètre songolo ce que dépassé on est pour côté ou ba norme ou société ba norme les ba société plus de 4000 normes où il faut net OCC à l'andela et loko bo faut côté donc il y a ba prix ba pesaka au faut taxe na yo et taxe par exemple à service ou tengo to kende par exemple na péage vous avez kende na Congo central ou comme il faut foutre taxe na yo on les a pris parce que camion a boy na boy za boy mais impôt ils allaient lier na mutu d'ailleurs normalement dans ba pays sérieux mutu soka zo futa importer za normal te yango no biso même na beba structure zo sala to bunda ka makasi pour te respecter impôt ya l'état pour l'état ko fonctionner te s'il n'y a pas l'impôt le vrai problème c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent ba impôt on commis débat mususu. Merci beaucoup Mwana Congo. Mais motuna na mosusu za banani baza censé ya kofuta ngo puis banani baza censé en futa. Mais impôt d'abord ça dépend liste de nomenclature ba impôt. Ko sana kacha mboka. Neto na lobby revenu
IREL, impôt sur les revenus, IREL, les garanties locatives, net ba mapango nyuso na Kinshasa. So kinga na ke kuluwe pa na yo, il faut ba longo la pourcentage moko boye bakotisa na kesa l'État. Awe pa na biso DGRK moto benda ka mbongo wana. Soki lelo salaire na ngai bakataka mbongo ya l'État apesi impôt. To na impôt bakufutaka na DGI. Ezali na INSS pour la sécurité sociale. Ezali na UNPP pour la formation. Ezali na ONEM. Nyonso wana za ba impôt ba prélève na ba salaire à bato. Donc musali nyonso en principe fa futa. Malheureusement basali bafutaka nde oya se oya likolo bafutaka te nde kokoso ezalaka na mboka na biso yango wana mpo bango bafuta tomonaka yango te détournement mpe ezala bakota nde problème ezali na impôt ya mboka toyebi te masi nini esengeli tomobilize mpo na mboka mpo basituation ya mboka na biso ezali incertain et même caché même entretenu donc difficulté eza wana donc nakoki kotangela yango na motuya na yango nyonso boye te parce que il faut normalement moi je vous conseille soki olingi koyeba motuya ya mpo nini catégorie nini ezofuta kende na DGI bandeko bazali kuna bakolakisa yo kende na ONEM bakolakisa yo pourcentage nini esengeli afuta catégorie boye il faut futa boye catégorie boye il faut futa boye en fait ça ba matière moko fallait normalement ezala vulgariser po yebana mais yebani bato pe bazofuta mais musala nango pe emondisa maka. Voilà, importance nango siko eza nini tango bato bakofuta yango eza pona nini? Kanisa nan par exemple bafutaka taxe d'insalubrité na bawenzi wana eza taxe po wenzi ezala propre. Est-ce que oza fier na bawenzi na biso? Kende na marché central mais taxe d'insalubrité futamaka mikolo nyonso kende na Gambela kende na Matete kende na marché de liberté kende na IPN kende bipai na bipai okomona ke ba taxe wana bafutisaka ngo mikolo nyonso musala nango ezali to balbenya taxe d'insalubrité. Ça veut dire que faut pour entretenir bisika bazote kende na Gambela ko to bazote ba Thomson banzinzi ba bilokwana ezo lunga kisonga mate donc musala nango ezali l'état zana moyen muso ko mobiliser mbongo te il faut mobiliser mbongo pour na ko réintroduire yango na circuit pour population bénéficier service zomon ezali ko soutenir ba projet minene investissement ya mboka or ba mbongo wana mingi ezali trop détourné soki na lobi na yo to futaka taxe muso na aéroport go pass. Ce que l'on kende poto $50. Ce que l'on kende à l'intérieur du pays $10. Bon on est sali sakanani pe wapi. Ba report bon ba construire na mboko banda to futa kango. Musali ne sala kango te. En fait ce que tu as dans l'état de droit ndenge biso za ko bundelango. Il fallait toye ba mbongo wana to futa kana report et sunga kamboka na musala boy. Mais biso zo futa ngo zo kende dans le vide. Bisika misali zo salama zo monate. So que na rapport andilo ana ba pierre ba chambala na mbala échange akate hangar kosike aéroport moderne or hangar so que na ko tindika ngo ekui donc tozali na ba aéroport abongo ezate na mboka na biso ken ba aérodrome za mabele mais tofutaka ba taxe musala taxe zali ko contribuer pour na kosala développement investissement ya biloko ya minene ba ouvrage ya minene pour na mboka tofutaka ba taxe ba foner. So okay bafuti ba taxe wana banzela mais banzela boni bongi so okay na nzela bongi nazala ki dernièrement sur pont Maréchal bazali na service moko kuna obec so bec bazofuti sambongo na mutu kanyonso zeleka soki visiteur oye lingo futa 550 futi 500 francs pose à photo tout cela mais tant na tamboli na pont na moni place moko boye ezali ko sala moi iki ndongo mesana mais mbongo ekotaka mais musala ezosala mate ekendeki wapi donc impôt pe ndenge moko tofutaka yango bafutaka yango na baentreprise ya minene na baoyo aza kosala misala mboka mais misala esalamaka emonisamaka te mais bato oyo bakongolaka bato oyo basalaka misala wana soki otali bango ezomonisamaka asalaka na esika malonga. Merci beaucoup. Natondi yo.